namo kurera namo. Bonjour, mbote mingi na minusu tuba bolinga ka mama Helene Nitu na pesu no ba mbote ba ebwe abarizenu mavimpi maluka moyo. J'espère que bola muki malamu de mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa aza ko batela biso kimia ezali kaka ndena lobaka ete kolela kolamuka ezali habitude te ko passer journée eza habitude te ko bima ko zonga ndako ezali pe habitude te na yango soki nzamba bateli nzamba apesi pe mayabo moyi ko bana ko kumisa nzambe ko pesa nzambe merci. Pourquoi? Parce que la vie ne nous appartient pas. Il faut tous la kata on se reconnaissant na makambo oyo nzambe asa la kabiso. Bible le bakana biso ete na circonstance nyonso to bana ko kumisa nzambe ko pesa nzambe tata merci. Circonstance nyonso ko komela biso na kata ba famille na biso na kata ba bomo na biso to bakana ko kumisa nzambe ko pesa kaka nzambe merci. Tozali bongo lelo le 12 juin 2025. Le 12 juin 2025 ezali date d'anniversaire oyo ndeko na biso mwana na biso leki na biso yaya ba mususu na kombo ya Mama Blanche Tunasi. Ezali bongo date d'anniversaire ya mukolo oyo atika kibiso bongo ezaki na 2024, une année koki lelo de 12 to komi na 2025. Il fallait que te rendre hommage moko ya malamu par rapport ndenge to mesana to ebibiso so ete soki mutati ki bino bieta o mona yaka na mokili to sepelaka la autant comme na date d'anniversaire na ye to sala ka fête to sepelaka tant penza mbazaka mona na ye soki akei na date d'anniversaire to zala kana mawa. Après to lobaka Dieu a donné, Dieu a repris. Ils appellent la date d'anniversaire parce que tu peux changer yango te calendrier et bakike na date yo mutabota maki date ko koma boy ope mutakoki kokufa. Alors une année koki lelo le 12 juin 2025. Il fallait qu'il te rendre maman Blanche Tunasi hommage moko ya malamu. Kasi tozo rendre hommage ndengo ko rendre hommage te na mukolo ya lelo. Pourquoi? Parce que makambo est sur la toile. Famille na ye moko biologique et ye ko sala ba réclamation ya ba bien na ye ya biloko oyo ya tikaki. Famille ko sala réclamation nango. Famille ko senga biloko wana. Biloko wana esenga na ndengo nkuku na ndengo nkuku ndenge pesa makite biloko yeko senga na ndenge ya réseaux sociaux. Or ce que totali mutu na ba moyi na ye ndenge mutu azala ko vivre malamu ata na simaliwa na ye ko maintenir toujours façon de vie o ya zalaki nango na tina simaliwa na ye malamu ko maintenir façon de vie na parce que ce que totali Mama Blanche Tunasi azaki une femme douce, mutu moya kimia, mutu moya calme. Kasi na sima ya liwa bizaleli oyo akokaki ko sala te soki malere komaki na kati ya libota na ye na kotala ndenge azalaki soki eloko moyo koma na libota na ye akoki ko sala te ndenge oyo ndeko na ye abimi asali na date d'anniversaire s'il vous plaît. Réclamation ya biloko ya Mama Blanche. Or to monaka biso nyonso ke le pasteur Marcelo en tout cas place azaza na kimia na bana po lelo ezali mukolo penza ya mawa mingi eza mukolo o ndako ezaka na esengo te eza mukolo o mutu nyonso abandaki kolela. Force à toi pasteur Marcelo et puis force na mama na biso mama oya botela ki biso Mama Blanche Tunasi. Nzamba pese makasi, nzamba pesa makasi na les fruits des entrailles ya Mama Blanche Tunasi o bazali bana na ye biologique et puis pe na famille na ye et pe na batu ya lingomba ya la compassion nyonso batu église ya pasteur Tunasi Marcelo. Lelo toza le 12 juin mukolo ngo ta ontole la Mama Blanche entre tato ki pe na esengo mususu ya oyo ya ngai pour mon love, pour moi de mon cœur. Belle sans maquillage. Mama Bobila Dao. Nenga moko na benga kai. Mama Eugénie Mongai. Lelo eza mukolo mbota mana e ko empêcher te
na souhaité joyeux anniversaire. Pour mon colon, on peut na souhaiter que joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mbotama elamu. Happy birthday to you. Maman Eugénie Mongaï. Aha. Aha. Pour mon love. Joyeux anniversaire. Mbotama malamu. Mbotama elamu. Je te souhaite que du bonheur. Longue vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De gros bisous pour moi de mon cœur. Pour mon love. La maman de Gaëtan et Gaël. Gaga. Gros bisous. Ah, pourquoi pas? Na papa, mon frère, mon gars. Gros bisous na famille, mon gars. Pour on célébrer anniversaire, ya maman et Eugénie, mon gars. Mokolo ya lelo eza mokolo o tant tozo kanisa mama Blanche. Fa to kanisa na ndenge mususu. Mais bandeko bango moko baye. Bandeko baye sur la toile. Bandeko baye na réseaux sociaux balobi que biloko oyo bango bazalaki na posa ya kozwa. Bazui yango te. Par contre, pasteur a pesi bango biloko mususu oyo ezalaki na valeur te. Biloko ezalaki bongo bongo yango nde o pasteur a pesa ki bango. Mais oyo bango babande komona ndeko na bango azolata. Baseka malonga oyo abandaki komema. Batikali komona ngo te. Boko kanisa eza maloba na ngai, eza maloba na ngai te. Natchela bino audio ya grande sœur ya maman Blanche Tunasi. Boyoka ye na voix na ye moko na elobeli na ye makambo oyo aza koloba par rapport ya biloko. Réclamation ya biloko ya ndeko na bango. To continuer masolo to landa ye. Même pas montre. Elle avait l'habitude si elle voyage, elle ramène des choses d'eux. Ceux qui n'ont pas de tongo, na kokanga photo, na continue de la contact, na continue de la photo. Elle achetait les trucs double. Elle et sa maman chaussait 30, 40, elle chaussait des 30, 31, quelque chose comme ça. Et elle achetait double. Quand elle achète pour elle, elle dit maman, toza kama pas ça. Et à la fin, on va enterrer ma soeur. Maman demande une chaise. Elle dit, bon, je ne peux pas laisser ma fille ici toute seule. Vous voyez la douleur qu'elle a reçue? Vous ne savez pas comment elle a conçu cet enfant et vous ne savez pas comment qu'est-ce qu'elle a couché cet enfant. Vous ne savez pas comment quel poids elle a porté pour nous élever. Et aujourd'hui, on est en train de... On va cracher sur elle. La vérité finira par triompher. Amen. Nous, on est des orphelins depuis nos ancêtres et nous comptons à Dieu. Ceux qui ont ma place, c'est qu'ils sont forts. Nous, on a les plus forts. La Bible dit, Dieu savait qu'il y aurait des docteurs, ici appelés les médecins par excellence. Dieu savait qu'il y aurait le roi. Il a dit, je suis le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Moi, je m'appelle le lion de la tribu de Juda. Je suis le serpent des reins. Nous, on lève les yeux vers Dieu. Il y aura frappement. Au moins, il m'a c'est dans quelque part, il n'en est que coca. Beaucoup de choses vont se révéler. Merci, Juju. D'accord, si par hasard, la lien, la ville, la coutionne, je suis sa soeur propre. On a la mêlée libérée, la ticket. Alors, la sœur qui dit là qu'elle prie à la compassion, il y a Belgique là-bas. Je vais te dire, il y a 4 personnes qui connaissent la mort de ma soeur. Il y a le pasteur de Belgique, il y a le pasteur Marcelo. Il y a le docteur qui l'avait soigné. Et puis, il y a Dieu qui connaît la mort. Parce que nous tous, là, on n'était pas là. Chacun a dit ce qu'il pouvait dire sur Internet. Ton mélisso ya makila, ton mélisso ya passe. Ton mélisso ya passe. Si on a télémi, on a la petite pantalon, la télémi, on a la petite jupe. Dans la taille, que nous n'avons pas vu. Voilà. Voilà tu kolanda bongo. Grande sœur propre. Il y a la défunte Blanche Tunasi. Réclamation na bango. Famille a été en état mandaté na famille pour bazako réclamer biloko yandeko na bango. To yebi ke na Kinshasa ezalara que mais la moi yana kitama mutema
Voilà. Et pas une habitude en Afrique. Ba bien ezalaka kaka pona papa na maman na banate. Tu as vu que famille est composée papa, maman et les enfants. Mais pona ba bien ezalaka kaka pona bongote. Ba bien ya Congo ezalaka papa, maman, bana famille azalaka na droit ya 25%. Na ba bien oyo musala muto asali toute la vie. Azumbongo na kati ya vie na ye na bomo ya azumbongo na ye. Mais ceux qui malheur est commis et qui azungi si molimo pa nzambe tata 25% ya ba bien na ye, il faut ba pesa ngo epai ya nani epai ya famille na ye. Ceux qui mobali akufi moi ça tikali na ba bien. Tango ba kosala partage ya ba bien wana, ba kopesa moi si 50% en état épouse, ba pesi bana 25%. Pour bazaba ayant droit ba pesipe famille 25%. Tandis que biso awa na pote pa etovana na mboka mundele ba bien ezalaka pona papa, maman, bana. C'est ça la famille, composition ya famille ya ndenge ya mundele yango wana papa, maman, bana. Awa na mundele soko za marié légalement et que okufeli mobali akufi ba bien ezali kaka pona yo veuve na bana na yo famille azwakate. Po bango bazan ba mindele, bazan na mentalité mususu. Biso toza batu mwindu, tu te bats toute la vie, mais sur au koufi, il faut baza payer 25% ba pesa na famille na yo. Nga mamedi ani tout nana musa na ngana saka service traiteur décoration la Providence. So za posa ko sala fête no kitoko, fête no libala anniversaire, peu importe fête oyo ko sala, wana posa za kitoko ko hésiter te contacter maman Hélène Nitu avant to kota na ba détail to tana publicité service traiteur la Providence, après to ko kota na ba détail. Ndeko moi sinenga yeko ba yeko réclamer biloko. Or to monaka pe pasteur Marcelo le baka que a pesi famille biloko, qui dit vrai, qui dit faux. Service traiteur La Providence, Maman Hélène Nitu. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Hélène Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Hélène Nitu. Réservez vite pour confirmer. Maman Hélène Nitu. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Hélène Nitu. Gloire à Dieu. Voilà, wana ba uti bongo kota la service traiteur La Providence ya Maman Hélène Nitu. Ndeko soza bana liboso ndako senga na o s'abonner na Hélène Nitu TV. Après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission ya sika ikokota ana kata chaîne na biso a to le blaka mingi makamba famille du vrai du vécu du quotidien ya on to le blaka na chaîne o ya Hélène Nitu TV. S'abonner au ko regretter pourquoi parce que okota ba télé réalité okota ba émission culinaire ezaka ana kati ya chaîne na biso soko tali okota moi eloko moko kaka ekosani ni ekosepesa na kati ya chaîne na biso oyo. Lelo soki toye kovanda lisusu boto solo la na kombo ya Mama Blanche o molimo na ye epa ezali fe pe manakimia aza suna biso te me tozo tanga kaka kombo na ye ambion wa mal tozo tanga kombo ya Mama Blanche. Pourquoi? Parce que
grande sœur na ye propre ye nde na réseaux sociaux moto ake koluke na ndako aza te moto mo ake koluke na ndako aza te afungole munoko aloba neke ya koloba makambo te bango moko bavandi barefléchi basololi na kati ya libota bayebisi yo lokolo oyebi koloba lokolo olobaka bien po ezalaka bongo na kati ya famille eya na bato mosusu bayebi koloba eya na bato mosusu bayebi koloba te. Alors babi ke yo lokolo oyebi koloba lokolo olobaka bien yo kende na réseaux sociaux kuna kende kofunda pasteur Marcelo que depuis mwana na biso atika biso akenda apesa biso biloko ya mwana na biso ote au moins ba internet ta bakotala likambo ngo bakoki kosumba yango bakoki kolata yango ekoki kosunga pour que pasteur a revenir na raison apesa biso biloko oyo ya mwana na biso parce que za droit na biso ndenge na uti koloba que na Afrique biloko ezalaka ka papa mama bana te ezalaka pe na famille ezalaka pe na famille. Alors, tokende musika te totala, ndenge totalaka toujours, réseaux sociaux, tout le monde a boyebi que pasteur Marcelo, yemo pas amuta réseaux sociaux, makasi boyebi bien. Et puis, soko sali likambuya, c'est peut-être akoyape. Ayeko zongi c'est la yo, ba réponse. Mingi na lobake, soko yebi koza mutakanda, kotala ngai te poko sepela na ngai te. So yebi koza mutu akanda kotala ngai te po kosepela na ngai te. So yebi koza mutu aketo kotala ngai te. So yebi koza mutu motema likundu kotala ngai te. Oza mutu motema bololo te pe motema ngai kotala ngai te po kosepela na ngai te. Surtout yo na ye kuna. Nazokende kotila bino susu voice mususu. Oyo siko ezali ya pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo a talisi mokili, a telemi liboso etonga na chair, et pas o wapi, a lobaka liloba ya nzambe, a telemi on a talisi mokili, a lobi que, tolanda, lelo kwa bien, makamuni surtout, ezali, mutu akose la mutu likambo awa, azati. Wana tolanda sikoto, ute koyoka voix ya grande sœur, ya Mama Blanche, là tozoka ce qu'on voit ya pasteur Marcelo oyo azalaki mobali ya Mama Blanche abalaki légalement babandaki baza ba mineur jusqu'à ce que la mort nous sépare mais Mama Blanche elle est partie très tôt elle avait encore l'avenir devant elle très tôt. Mama Blanche atiki biso aki toyoka ce qu'on maloba ya pasteur des valises et des valises, d'habits, des chaussures, des choses. Elle est allée les acheter dans un magasin de tout son cœur, elle est portée de tout son cœur. J'ai vu comment on a sorti ses habits. On a mis là, on les a menés. J'ai dit, la vie est terrible. Lorsqu'elle regardait dans sa garde-robe, ça c'est mon habit. Ça n'a jamais été ses habits. Quand j'ai vu ça, quand on mettait ses habits de côté, je suis parti. Je ne supportais pas. Et quand tu vois les habits de ta femme sortir, tu te dis, et il y a des gens qui se prostituent pour des habits. Il y a des gens qui volent pour s'habiller. Il y a des gens qui pêchent pour s'habiller. Il y a des gens qui haïssent pour s'habiller. Il y a des gens qui sont dans des concurrences des vêtements. Même sa chaussette est restée. Tout ça là sont des instruments de travail. Point barre. Rien que ça. Rien que ça. On a donné les biens de Blanche. Des valises et des valises. On a donné les biens de Blanche. Des valises et des valises. Des choses. Elle est allée les acheter dans un magasin de tout son cœur. Elle est portée de tout son cœur. J'ai vu comment on a sorti ses habits. On a mis là. On les a menés. J'ai dit, la vie est terrible. Lorsqu'elle regardait dans sa garde-robe, ça c'est mon habit. Ça n'a jamais été ses habits. Quand j'ai vu ça,
mettez ces habits de côté. Je suis parti. Je ne supportais pas. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama, Alleluya. Bambongo nyonso ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama, Alleluya. Babiju nyonso ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama, Alleluya. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo. Toyaka bolumbu, pe tokozonga bolumbu. Tango tokotaka na cercueil, ata tokotaka na bilamba. Eumelaka te. 2 jours eze ebele cercueil epasuki otikali bolumbu ndenge oyaki. Yango moko na sepelaka na bandeko oya ba musulman, balingaka dépense te na tango bakundaka bango. Balingaka ba cercueil ya balingaka te o cercueil ezala boye sala ba musulman eloko na balingaka ngo te. Musulman so akufi lelo na tango bokokunde kaka lelo. Balingaka même pas nzoto eke novana na morgue. Balinga yango te. Akufi na tongo na après-midi bokundi. Soki bo retardé, akufi lelo lobby il faut bokunda. Et puis tango bazo kunda musulman, bakunda ke na bilamba na nzoto te. Non. Basombela ke seke ya malonga te. Non. Bazo ka seke te bakomi kombo na ye mowe te. Po bango penza ba salelaka vanité de vanité. Musulman so akufi, bazo akaye ba linge na dra. Batimoli libulu pa bakundi na bango. Bakufela kate seke na bakunda ki ya pembe fa bazo ya marron ko. Ah poni bazo seke ya chocolat fa bazo ya pembe. Bala Kongola tonga kane bembe. Bilamba na balati c'est tango ki na bomo linga ki alingango te. Ça c'est les Congolais, les chrétiens. Biloko ya mokili. On s'attache beaucoup à ça. Tolinga kango mingi to bossa nakake etikalaka to yaka maboko pamba pe to kozonga maboko pamba wana to bossa nakango. Alors bolandi vidéo oyo grande sœur ya Mama Blanche azako réclamer biloko ya mowei. Bolandi pe oyo Pasteur Marcelo alobi que biloko mwasi na ye bapesaka na libota. Garde-robe, ça c'est mon habit. Ça n'a jamais été ses habits. Quand j'ai vu ça, quand on mettait ses habits de côté, je suis parti. Je ne supportais pas. Et quand tu vois les habits de ta femme sortir, tu te dis, et il y a des gens qui se prostituent pour des habits. Il y a des gens qui volent pour s'habiller. Il y a des gens qui pêchent pour s'habiller. Il y a des gens qui haïssent pour s'habiller. Il y a des gens qui sont dans des concurrences des vêtements. Ngala ta grand super maman mukoloko dead grand super etikali. Ngala ta bijou mukoloko etikali. Biloko mokili wana ya biloko kotutela tolo te. Ya biloko ya kotutela tolo te. Le plus important ce qui nzamba apesio bomoyi, apesio bonne santé, kumisa nzambe pesa nzambe merci. Kozalaka na soucité ya biloko ya mokili. Vanité de vanité. C'est vrai qu'avant la vanité faut la nango, mais souka nango ezakaka vanité de vanité to uta na mabele pe to kozonga wapi na mabele. To zela to landa lisusu wa. To solo là. Toi famille. Ma famille du cœur. Bino ba ebota nga na benga bino ma famille du cœur. Vous êtes ma deuxième famille. Soto zaki famille te. Nende commence à koloba makambo na nini sur la toile terre pour to solo lango po ayebi ke toza famille yango ena na réseaux sociaux pour to sa nini to solo lango. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés
à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, là maintenant, Toyoka lisusu. Pour tout sur la malam, faut Toyoka te, toujours à peine la voice pour vraiment tout sur là. Bien, exact. Que voice on Toyoka qui en gote. Les habits des blanches, on a reçu les anciens habits des blanches. Oh, nous sommes dans la photo de Zoate. Alors, on a la compassion à Nakata Paris, à Zolumawana, Nenge Bozaliwana. Arrêtez de confirmer parce que ce n'est pas encore une année que nous avons perdu quelqu'un qui est parti. Elle était en bonne santé. Elle prend l'avion, elle était très bien. Elle arrive, elle parle avec sa maman un jour avant. Et le lendemain, on nous appelle à 5 heures pour nous dire qu'elle était morte. Nous ne sommes pas bêtes. Ça. On avait gardé le silence. C'est parce qu'on savait ce qu'on était en train de faire. Ce n'est pas tout de suite là on pouvait sortir, commencer à dire, râler, non, de quoi est morte notre soeur. Jusqu'aujourd'hui. Merci. On voulait voir et que les pasteurs se manifestent avec amour. Peut-être on aurait dit, dire, on laisse. Parce que je suis la grande et elle ne peut pas me laisser l'héritage. Ok? L'héritage, je dois prendre de mes parents. Ce n'est pas de ma petite sœur. Ma petite sœur doit laisser l'héritage à ses enfants. C'est ça. Donc, on devait commencer par là. Être franc, nous montrer ce qu'elle a, ce que la loi dit, et peut-être on allait rendre ça. Mais juste... Il devait nous montrer ce qu'elle avait et ce que la loi dit. Donc, de commencer à lobby que Pasteur Marcelo et bonga kina ye ala kisabango biloko nyonso azala na kati ya bosolo en étant homme de Dieu ala kisabango biloko nyonso oyo ezalaki ya mwasi na ye Blanche Tunasi ba mbongo na ye na ba banque ba bien na ye ba immobilier na ye ba biloko nyonso so ba magasin na ye azaki nango batekaka bilamba ba restaurant na ye biloko nyonso bande kokotela mbongo na nsima ya liwa ebongaki na Pasteur Marcelo azala na volonté pe amour ya kolakisa na famille que mwasi na nga aza lisusu te mwana na bino aza lisusu te kasi botala apart ndako tozovanda na mituko tozotambola nango azalaki na bozwi makasi bozwi yango oyo nalakisi bino libota na ye. Mais pasteur asali yango ndenge wana te. Pasteur asali ke munene il est trop grand. Atali apese famille amoni muto kwa muto akoki kozala na ye amoni ke azate yango wana aboyi kolakisa bango biloko nyonso oyo ezalaki ya mwana na bango oyo ezalaki ya ndeko na bango alakisi bango yango te. Bazeli une année
mbula mobimba bazeli pour que pasteur a sa volonté wana ya kolakisa biloko pasteur asali yango te. Voilà pourquoi famille ba décidaki baya na on a tribunal ya réseaux sociaux nde bango na tribunal boye mutu na mutu aza na ndenge ya kolobela pe likambo ngo na bino baye oboza kotala biso bokoma na ba commentaire bokoma s'il vous plaît na ba commentaire mutu na mutu apesa likanisne na commentaire ndenge famille eye ko réclamer biloko esali mabeto esali malamu. Est-ce que famille fallait que etika kaka biloko wana nyonso bonheur wana nyonso tout malgré ça éphémère bonheur wana fait kaka pa pasteur Marcelo kaka ou bien famille pe fallait qui et bénéficier quand même na bonheur ya mwana na bango parce que elle a travaillé côté de pasteur pendant 18 ans. Elle avait ses biens. Bah balanaki na communauté de biens bien sûr, mais la loi dit que famille ezan a droit à 25%. 25% wana pasteur Marcelo a pesi yango na famille te. Pe bilamba oya pesi bango ezaba bilamba ya pamba pamba bilamba ko vandana na ndaku bilamba osala bakusi me bilamba oyo tomona na ba photo par exemple ndenge photo wana bomoni o na tie photo bomoni wana tie wana ya mama ndinga lati kitoko nde bomoni wana penza moi simbiji mukaji vraiment mukaji mwana Kasai oh lolo oh mabeleli aka mwana Kasai wa kwetu masha mumenu Bon comprendre biso ekolo tozaka na biso ndengwana wana lexi na okumisa ndeko ya na oloba mabete menga zo kumisa ndeko nanga pona ekolo na biso toyeba ko kumisa penza bomona tata tosaka ba louange ndenge za kitoko zakaka na kumisiye masha mumenu na kumisiye ka masha mumenu moi simbiji donc na kumisiye kaka paix à son âme. Bolo banano est-ce que ndenge ndeko na biso komona juju so juju hein ndenge ay na tribunal ya YouTube ko sala réclamation pour na bien ya Mama Blanche est-ce que sali mabeto sali malam to continuer ko ka voice na parce que là ça s'est pas fait. Il y a une dame qui a dit ba pesa ki biso mbongo quel mbongo ba pesa ki biso madame tu affirmais quelque chose que tu on n'a pas reçu les habits des blanches, on a reçu les anciens habits des blanches. Oh yo se bomona kana photo to zoate. Alors, oh, azali na compassion na kati ya Paris oazo lobawana ndenge bozali wana arrêtez de confirmer parce que ce n'est pas encore une année que nous avons perdu quelqu'un qui est parti, elle était en bonne santé, elle prend l'avion, elle était très bien, elle arrive, elle parle avec sa maman un jour avant et le lendemain on nous appelle à 5 heures pour nous dire qu'elle était morte. Nous ne sommes pas bêtes. C'est ça. On avait gardé silence, c'est parce qu'on savait ce qu'on était en train de faire. Ce n'est pas tout de suite là on pouvait sortir, commencer à dire, râler, non, de quoi est morte notre soeur. Jusqu'aujourd'hui. Merci. On voulait voir et que les pasteurs se manifestent avec amour. Peut-être on aurait dit, dire, on laisse. Parce que je suis la grande et elle ne peut pas me laisser l'héritage. Ok? L'héritage, je dois prendre de mes parents. Ce n'est pas de ma petite sœur. Ma petite sœur doit laisser l'héritage à ses enfants. Voilà. Alors, ma petite sœur doit laisser l'héritage à ses enfants. Alors, pensa bien. Ça pensa bon ok. Biloko ya maman etika la kaya banana ye. Biloko ya papa etika la kape ya banana ye. Mais loi na biso Congo sur ba que 25% eza ko revenir wapina famille ya Mowei. Voilà pourquoi mon famille est na tribunal à YouTube kotali sa que bango 25% na bango tilelo bazu yango kakate 25% na bango tilelo bazu yango kakate. Et ça makamususu na grandeur ya pasteur Marcelo Tunasi pasteur un millionnaire na grandeur pasteur Marcelo makamususu ya boye koki koya na ba réseaux sociaux te ba musicien mondain o basara ba musique ya mokili bango nde to yebi bango na makamba boye makamba famille ko na wana réseaux sociaux makamu nyonso vie privée za la susute nyonso ya na réseaux sociaux na bato o ya mokili eza bien pona bato mokili kasi pona un grand homme comme le pasteur Marcelo Mosali Nzambe makamba boye. Et ça vraiment madame pourquoi parce que ekoki même ko toucher église ceux qui na église ba bébé spirituel bazali makambo ekoki même ko toucher pe ko affecter bango
na yango na likambo nyonso balukaka toujours terrain d'entente. Si c'est vrai ndenge ndeko na biso alobi 25% ya famille bazwi te, Pasteur Marcelo, un petit conseil. Nyonso oyo zanango bobalanaki na communauté de bien. Loi na biso pe ya Congo ezoba 25% eza ko revenir na famille. Pasteur, zoa 25% opesa na libota pour que Maman Blanche, la femme que tu as aimée, que tu as adorée tant d'années, Moli monae evanda vraiment na kimia. Tala lelo, mukolo Maman Blanche a tika kibiso, mais azongi sur la toile, na makambo kitoko te. Na makambo kitoko te, o esali ke kombo na ye, ezonga sur la toile. Vraiment, c'est vrai, vraiment. 25% ya famille ezwama kite ekozala malamu kopesa bango le 25% pour kimia ekota. 25% wana ekopesa peka kimia na libota te. Pourquoi? Parce que yango nde ekozongisa Maman Blanche te. Maman Blanche akei aza lisusu te. 25% ekozongisa Maman Blanche te. Mais ekopesa quand même mitema ya famille bamoni ke non asalaka pe musala parce que c'était une femme forte, une femme dynamique. Ba mona ke non asalaka pe musala. Musalo asalaki akei très tôt, mais ou eza bambuma. Fruit ya travail na ye yangoyo. Libota ekokitisa mwa motema parce que ti libota etelema eya ko réclamer biloko. Oui, bazana besoin nango. Ce n'est pas pour rien que baye na réseaux sociaux baye parce que bazana besoin nango. Bazana posa nango. Et puis balobi, que dit la loi congolaise? 25% ya ba bien ya mowei et que na famille. Parce que vous n'êtes pas en Europe. Biso bato poto nde toza boye na poto. Ezala mwasa salaka, ezala salaka te. Ezala mobali ya salaka, ezala salaka te. Ceux qui kaka boza na bien na bino boku kozala nango peu importe. Ata bozaka na verbe ya pamba bobalana na l'état communauté de bien. Ceux qui mobali a koufi famille a mobali bazata na droit kotuna te. Bongo vers wana to banda komela mai, ils n'ont pas le droit. Vers wana to banda komela mai, ah na poto famille a mobali azana droit wana te. Pourquoi? Parce que toza na poto loi ya poto na ya Kongo za ndenge moko te. Oh moi c'est a koufi famille à moi si bazana droite kwa kotuna et bongo téléphone wana bazana droite parce que biso ana poto en France la famille est composée du père, de la mère et des enfants. Donc cela veut dire que ceux qui papa koufi o etikal ya mama na bana na ye, ceux qui maman koufi o etikal ya papa na bana na ye, membre ya famille atamoko ana droite yako senga. Mais le quoi biso to ba africain to yebi ke ba congolais to zalaka bongo na bomoto nde muto azokabi na zota bilamba oyo na pesa na fa po apart bilamba mbongo ba pesa kate. Pourquoi? Parce que mbongo yeba na kate utaki wapi epa ya mwasi to epa ya mobali wana nde famille esenga kate na biso ba o to za na poto. Mais na ndenge ya Afrique pe loi na biso zo ba ke 25% ekene na famille. Pasteur pona kwa peze mitema koluka kimia ekoza malamu famille bazo 25% na bango. Eza droit na bango ya 25% parce que eza bango te eza loi. Loi na biso ya Kongo ezolo ba bongo 25% ezo kende pa ya famille. To ça ndeni. O kende contre la loi. Ba ko changer loi te. Ekoza malamu qu'on peut se prendre les 25%. Comme ça, on n'en parle plus. Kimia ezala parce que maman est si kazana ninge to tanga komone boye. Arozana kimia ndenge nini? Arozana kimia ndenge ni tan komone zo ko tanga matanga. Ba conflit ya famille et se régla kana réseaux sociaux ti. Et surtout, elle était une grande dame. Elle était douce. Elle était aimable. Azaki mutute ki lelo
famille etelema pour eya ko réclamer biloko babi aki na montre moko ya 25 000 euros bana besoin ya montre wana baza na posa ba récupérer montre ya mwana na bango aki na saki moko ya 25 000 euros aki na ba parfum ya ndenge na ndenge ese biloko lokola bana baza ana bana basi papa okipe otemisa bana basi oyisi bango ke mama za susu te botala biloko oyo nyonso ya mama oyo bino bolingi kozwa bozwa mosusu botikela batantine eza mabe te po biso bakongolais ezalaka ndenge wana et surtout ke bwana Congo so bozaki na France mambone osalama nango te ekozaka maloba esili esalama te mais na ndenge ya Afrique vous n'avez pas le choix à part wana ndeko baza na posa ya koyeba liwa eyaki ndenge nini baza na posa ya ba éclaircissement bayeba Mama Blanche ebandaki ndenge nini azalaki en bonne santé amataki avion malamu un jour 2 jours après na 5 heures du matin ki akufi baza na besoin éclaircissement wana mais oyo ya on a kolobela awa te awa na yeki na makambu ya biloko les affaires de Mama Blanche pasteur alobi apesa biloko famille alobi tozwa biloko ya malonga te tozwa biloko ya pamba alors pasteur kota na ndako obimisa biloko ya malonga opesa bango ekozala malamu po kimia ezala famille ezala na kimia kote no ezala na kimia pe lingomba pe ezala na kimia ona kokaki koloba yango wana kasi tokozonga po to akosolola makambu mosusu pona lelo tosuki na wana boyebi ke ngai nalinga ba émission milai mingi te nalinga naloba mokie bo comprendre makambo na lobi ke naloba ebele tabo banda ko réfléchir sur l'émission bo bosa na makambo na lobaki nalinga bongo te nalobi mokie bo comprendre makambo na lobi pe bo tikala na ngona mutu ke nalobi ebele bo kanga makambo na lobi te pona lelo to suki wana suki nzamba bate to kozonga lisusu que Dieu vous bénisse. God bless you. Nalobaka toujours que émission ngeza rapona ko bebisa te kasi pona ko bongisa. Que Dieu vous bénisse. Mungu anubariki. Tata nzambe ka lusako muna. Nzamba anube chenel bana betu pons. Bipo yangwana. Bye bye. Papi ninja shai wae Kaitana kuningune papi ninja bari wame Namo Utengeta namo Ekove namo Kurera namo